Saratola TV. Ai oloko ngana saki kana na bande na explica ibango ese to vaite ke mutaji ya bombi nde ba pesa ibango bazena ngopeka wana ezaite ke o ba bombi sokinde nini ngayo na saito nga Olga edisinga na monya kare marizani Olga biba kabe musemo na tenga bi o mepso to zonsa bibi no zonsi musuna omona te ngabi aseke batu undenge ba defilaki le na tuni bango bi o bisho bitenga Olga tapesingati Olga ngabi Olga me yo pesa ki batu bakabelo abitene pesa boka ba defila me bosola kite bango ba ebika ke yo kabeli bango mwite ke salidente esile na otebete ke zango lo mo ya gafte sila ki wana na ndenge bazoki zoki bakabelo ngo esili bango to ba regreta kaka oh me falo ba biso ke soki ba defila ka bazonga biso to ba itese ngese mana utabia senga koza pere ki kaya mutu bwena defile na ngoka na soli mamba mbongo te biso la ren papi oh nga ko se lo kwana te nga ebika ndenga yaka pesi biso bango na singa bi oh te pesa nga oyo apesi ngapi na iba iteke apesi nga pona defile pona zongisa ya ofeleka bona sali mutu publicité ya ofeleka ba pesi nga mbongo te eloko te na ke na sali mba monana na bandi ko présenter biloko ai biso ko sito simba ki ngo zaki na sepeli nde ba kabela nga na ola sa kabelo na ngai to na sasi wana aussi jango tricage donc ils ont équipe moko boye ba Olga asololi na bango ozomona basali sikoyo basali eloko wana yango wana bapekisi Olga kokende ko démentir te Saratola TV. Allo Binin, batuna ye o basolo laki. Po bango basambwa, bapekisi mama Olga. Ke qui ne peut démentir information en athée. Ici, je ne peux pas confirmer que ma maman Marie-Jeanne Bololé a lobby Zali Mamba solo. Parce que tu éviter qu'est-ce qui traverse la tête de maman Olga. Peut-être Anna Kanda, peut-être elle est déçue, peut-être. Mais gardez silence plus de 48 heures. Ce qui 24 heures depuis ma personnalité, il y a Ninga Nayo, Ezoko Beba, Zali Malamote. Saratola TV. Saratola TV. Bakombo ke komisite ke bayibaki batupe o bavanza mino bango nyete balobi o esengi baloba bakomi esengi bakoma donc c'est déplorable réputation batu basomba angote réputation batu basomba angote miso Olga lelo lobi on change un avion akei mutu ozana tata msu ya okuta nepo afunda yete pona makambo asali a BBC réputation nanu ya batu ezalaka na mbano nango la version originale bozongo ka epananga parce que ngande nazalaki présente wana au fait depuis que Olga azaki na Kinshasa biso na yeto zaki moba kotambola moba promotion to sele wana voilà ndenge o biso to sola kinaye voilà to kama para moko komi na YouTube donc komi o artiste ba yibi biso to na ba miniature biso la reine mosa ba to ba Peric Bamba ba ki noté na miniature na ba TikTok donc to bimi ba voleuse Saratola TV. Merci mesdames et messieurs les abonnés de Saratola Télévision, Bandeko Valandia Top Media Télévision, soyez le bienvenu. Mesdames et messieurs, il est temps de vous informer, il est temps et on met la bino makambo yo bolingaka mingi musala ezaka devoir nanga droit na bino na elisusu na tongo alelo pona luka moyena informer bino na makambo oyo esengeli depuis un certain moment. Vous savez, l'internet ezobina ezotambola na rythme ya makambo moko ya malamote na attaque nanga. Vous avez compris que nous avons reçu ou bien tozwaki information ou bien to relayer information ya confrère nanga Ivepan na chaîne naye pona o etali Marie-Jeanne Bololé ye mutazali au centre ya scandale oyo ezokoleka sur la place
place publique. Voilà pourquoi na analyse oyo tozo sala ensemble na bino tokope sa bino exclusivité ya makambo nyonso oyo eleki kuna bokoyo ka Marie-Jeanne Bololé ba réaction na ye ba regret na ye bokoyo ka ba intervention ya bandeko ebele et puis vous allez comprendre qui sont derrière ba scandale pour chercher à nuire ba réputation ya bandeko na bango et ça lit vraiment pas si bandeko balandi. Voilà pourquoi je vais inviter famille Libota, vous devez faire très attention. Vous devez protéger aussi maman Bellevie. Hein, en tout cas, Azali patrimoine, vous devez protéger. Beaucoup protéger kaka sur le plan physique, il faut vous protéger même sur le plan spirituel. Parce que makambo ndenge ezokende et comme longwa déjà makambo ya mosala et comme makambo nzoto et comme makambo tricage et belé. Voilà pourquoi sur ce plateau, je serai seule. Maman Sarah, vous savez que Batongo Boyo souvent elle est dans des ambassades et tout machin truc dans ce cours. À cause de la nanga awate, mais yé na kanisi deuxième émission, tokosala na Mama Sarah, une façon peut apporter savoir-faire na yé, na savoir-être na yé, et pas yabande kona biso, ya ba obalinga kamosalo biso to sala kamingi. Voilà, beaucoup tenir biso regardez parce que analyse oh, ça va choquer beaucoup de personnes, analyse oh, et cause la une façon que beaucoup de personnes va comprendre pourquoi aujourd'hui le respect yabande kona biso ya théâtre ezali lisousoute. Pourquoi aujourd'hui ces gens ici sont chosifiés à cause il y a peut-être ya bolamu na bango à cause ya makamonyo so bango bakoki kiko sala ya malamu. Je m'en vais directement ko pesa mbote na ma maman Mama Bijou Nketani. Mama Bijou Nketani, merci beaucoup Mama Bijou Nketani. Obonga na papa Jean-Pascal Leka, un grand merci à Maman Zozo la femme de papa Noé Bakala Nzinga, un grand merci à Maman Déborah Lubanda double brassard maman surprise, un grand merci à vous maman, un grand merci na Bertin Konde l'infirmier clinicien depuis Montréal na Canada, un grand merci na Maman Yvette Mbangu, maman Emily Setimainga Nzambe azala na bino na ONG Vida na Kinshasa awa ba mère fan na pesibino mbote. En tout cas prenez le temps na émission on a invité Maman Olga Kabelo Zwana Kitio Fanda na invité maman Karine Pala Okapi ya modi ya mboka na biso zwa pe kiti ofanda na invité pe ba comédien nyonso bozwa pe kiti nanu bofanda wana poto luka moyen tozwa makambo to solango ensemble na bino. Mais avant de commencer na kopesa bino nanu transition oyo ya bilan négatif, il y a Bellevie Kandi, tous en nos transitions et puis on se retrouve tout justement après transition oyo poto luka moyen to continuer émission na biso ya mokolo ya lelo. Merci beaucoup. Saratola TV. C'est quoi le problème d'Aïli? Parle, hein? Vas-y. J'ai courage à Oloba parce que sur Olobaté, tu te fais du mal. Peu importe le problème, on finit toujours par trouver une solution. C'est quoi le problème? Je pense que dernièrement, tant de discuter qu'il y en a fini, la PCB par raison que ceux qui datent, ils en ont fixé, c'est parce que ma tante ça m'a basali banda. Faut bailler. Mais en vérité, c'était pas ça. En vérité, c'est ma mère. Maman a rendu libalaté. Maman mis la boue libala. Maman m'a envoyé libala pendant tout ce temps. Je ne savais pas pourquoi. Et c'est quoi la cause? C'est ça. C'est ça. Ouais. Hein? C'est quoi la cause? Avant, je ne savais pas. Avant, on n'avait pas cause à l'Ikambangote. On n'avait pas été pourquoi maman là la mukaka boya. Après, c'est raison mon coquet n'a bien encore l'embâté. N'a bien encore on y semblait tout. Et puis, comment qui est tribune à bino, bosaka bien. Donc, chaque jour, elle ne faisait qu'inventer des histoires. Chaque jour, elle créait que de problèmes. Toi, ben, cause et du coup, Tolali, Tolamuki. Et c'est quoi la cause? C'est juste. Vas-y, chérie, vas-y. De toutes les façons, nous sommes obligés à koyer bango. Parce que s'il faut que tu y aies comment
qu'on nous arme pour que toya kosola na ye. Je pense que et c'est comme maman a dit. Qu'est-ce qu'elle nous reproche par rapport à tribu? Je me souviens, tu vois, le jour où kuna à Tuninga sur Ebiso, minorité. Oui, ah, ok. Mais chérie, écoute, maman le bien à chaque problème il y a toujours une solution. Ok, peu importe, il reproche quoi à Vini ou à nous? Il ne reproche rien du tout à Vini, maman, sauf que Papa JR n'est pas notre père biologique. Maman a eu à faire 2 enfants avec un autre homme. Et au moment où on a une balle, papa on a comme réclamé le droit il faut aller à d'autres. Voilà, place c'est créé qui problème. Vu que maman a quitté que papa on a allé à d'autres pour éco bimanandaku. Voilà pourquoi on est côté de Mélanie Balananga. Et au moment où je vous parle, papa JR est gravement malade à l'hôpital. Ah bon? Depuis quand? Depuis que nous avons reçu cette nouvelle. Oh. Pardon, je n'ai pas compris. C'est ça. Donc, Papa JR tenda bota biso. Pendant que maman zana libala. Ah, maman yana bino na libala. Abana que no bota biso la papa mususu dans ma mère a fait l'adultère dans son mariage. Donc, a utilisé milibanda. Aboti ya gesho, aboti ya grâce à ekobota ngala papa musu libanda alors que. Donc, vous avez 3 papas différents? Non. Le même monsieur. Alors que maman lui était mariée à Papa JR. C'est quelle histoire? Et Papa JR n'a jamais su que... C'est juste mon mariage parce que le monsieur est venu même à la maison pour réclamer ses droits. Je vois. Il est comment? Il est un peu élancé, costaud, il est un peu barbu comme ça, ma mère m'a fait. Tu te souviens? Papa Alain. Tu te souviens? C'est ça. Papa Alain? Oui. C'était donc frère. Vous connaissez Vini? Ils sont venus ici. Ah bon? Avec sa soeur, Maman Naomi. Oui. Et excuse-moi ma fille, mais Tokenda Peko Sololana, Papa JR, mais le pauvre. Papa JR, le pauvre, il ne savait pas. Et il n'a pas tout ça là qui. Et Jésus. Je vous parle, il y a mon père qui souffre à l'hôpital. Il y a papa qui souffre dans l'histoire. Saratola TV. Merci beaucoup Josué, les réalisateurs frais. Un grand merci à toi Josué parce que tu es toujours derrière la caméra, tout le langagement. Un grand merci aussi, je viens, il y a comme une apparition et l'entrée de Papa Diego Milito Nakatia Bureau. Merci beaucoup Papa Diego, que le bon Dieu vous bénisse pour l'assistance. Derrière une grande dame, il y a toujours un grand monsieur. Peut-être à mon on a raté, mais moi on a ce qui a vu, c'est que maman Azala Anase. Un grand merci Nayo Papa Diego. Là vous venez de suivre Bellevie Kondi na film au bisotozo bengango bilan négatif, mais en tout cas Bellevie Kondi, vous avez frappé, vous avez tapé. Makambo o bino bomoni na kati ya tableau, oh il y a des familles comme ça et il y a des femmes comme ça, il y a des mamans comme ça. Eza na ba mama ebele na banda kwa mabala na bango. Bana ebele o ba papa wana ba bokolaka ezalaka bana ya ba papa wana te. Ezana ba mama ebele aujourd'hui ba honorer et pas mobali, mais y atikala kolinga mobali wana te. Alinga mobali wana peut-être pour na sécurité sociale na ye, pour na koluka matériel, pour na koluka moyen, mais en soi azana bolingo ya mobali wana te. Mobali wana oui bazalane mbetu moko ndaku moko, mais toute sa vie asala kangwa hier era bimaka. Et des fois aussi pour no yebango c'est difficile. Ndakisa mama Milo bomoni yango. Et ce film, c'est un film où moi je demanderais à tous les Congolais de suivre ça. La communauté congolaise, même les étrangers, prenez aussi. Nous pouvons aussi interpréter film Ona Munoko Yabapaya.
et puis to diffuser na ba chaîne ya bamboka mosusu parce que ezali ba leçon aboye. Ba maman misusu ebele baza wana aujourd'hui eza na ba papa ba koma même na ba doute ya bana na bango pona ko senga ba ADN. Il y a même de papa au peu des fois aza innocent lokola papa JL hein, si c'est JR si je m'abuse pas. Bana nanga ma fille, mes fils, mais en soi bazali makila na été. Je m'excuse. En soi, Bazali, Makila n'a été. Il y a des mamans comme ça. Il y a des mamans comme ça qui font ça. Nakanisi, Togolukako développer ensemble avec maman Sarah quand elle sera là pour nous faire comprendre Bino, degré ni bilan négatif et mémé biso. Je ne sais pas qui a créé Bellevie et qui est au centre de l'inspiration de Bellevie Kondi. Que le bon Dieu vous bénisse, Nzambe abatelayo, Nzambe a protégé. Je sais que physiquement, comme ça, je sais que sur le plan spirituel, yo personnellement, ils ont du mal à atteindre yo. Mais peut-être que utiliser ou que toucher bateau yo zalakana bango. Que le sang de Dieu est protégé. On continue toujours à impacter sur la scène, il y a théâtre et Mboka Congo. Ba maman besoin conseil, ba famille besoin conseil. Voilà. Ezali qui a juste transition, il y a un film, on a bilan négatif. Tout commis déjà dans 8e épisode. 8e épisode en tout cas. Allez vous abonner encore une fois. Tout commis a plus de 211 000 abonnés. Merci beaucoup parce que chaque fois soto yé to lobby après lobby soto ke ko vérifier to moniete ba abonné ba bakami Nzambe azwa lokumo. Merci beaucoup. Nzambe a continué ko battre la Bellevie Kondi Makila ne so pana likolo ya via Bellevie Kondi. Voilà. C'est ici où les choses graves commencent, mesdames et messieurs. Ngana kolinga nanga ko sala commentaire mingité parce que eko make tadinda lobaki, eko make tadinde muto asalaki, mais ici nous voulons prendre Marie-Jeanne Bololé qui était parmi ba mannequins ya maman Olga. Oyo lelo bazali sur la place publique, leur respect, leur réputation, leur vie ezali bafoué, chosifié. À cause peut-être il y a qui monte malamu na bango. Mais c'est que je demanderai aux comédiens, le vedette. Na sepela na Sarah. Cette dame, moi presque tous okende auto kende so inane na ndambo pour ebele baloba ke ngana Sarah to sala une semaine à Pamba. Et après une semaine ba kabwana bokoyoka kuna mais auto ke déjà une année na ndambo. Le bon Dieu est grand. Na comprenant yé à comprenant tout un chacun fait sa vie na marque na yé. Elle n'a pas le droit au côté na vie na naza na droit au côté na vie privée na été. Le travail est sangisi biso to sa musala na biso na ndenge sengeli. Heureusement que Nzambe azala malamu azo continuer ko confondre to sali mukie mais tant ezali ebele ya ko sala makambo. Nazala kana Sarah moko a recevoir ka ba appel ebele. Je vais prendre juste son exemple parce que yende nazala anaye. Batu ya publicité ce qui va bengi Sarah. La première des choses à Yepsa Kabango, na opé sabino numéro ya manager nanga aller négocier avec mon manager. Ce qui a les que non mon manager a même biso bien so qui pas manager. Manager a memi likolo. Ce qui a zongi Sarah azalaka trop clair. Bosolo lina manager ndeni auto soli par exemple $3. Mais mon maman $3 ngana okokate naza ndeko yo zo même ata 1.5. Ah tes manager déjà ce comme il se pas na 1.5 a olingate. Bon, yo lingi et ça les ma journée et ça les ma les 5. Bon, le lotoza le 25, les 5 dans la musique entre le 25 na le tourna na les premiers et régulariser situation na yo avant ngana kota. Nazo benga manager nanga non solana ye avant le premier, donc les lotis les premiers, na katia régularisé, au tindelinga odon sengeli, ce qui va bon, il y a paiement, ce qui nini, et puis moi je fais rien que mon travail. Un point barre, c'est ça le respect, c'est ça l'ordre. Il y a certaines personnes que vous pensez que bateau bazalaka organisé, or en soi, même si vous arrivez na banda pour nabango, ils sont bien organisés que vous ne pouvez même pas donc imaginer. Ce que ezali makambo o bande konabiso belé, il y a ba comédien bazana ngote. Quelqu'un qui vous appelle pour la promotion. Vous savez ce que ça veut dire la promotion? Vous ne savez pas comment mettre votre travail en valeur.
Oui, je sais que ezali par rapport à la confiance, parce que ezali maman Karine Pala qui était à la tête il y a événement. Oh oui, parce que maman Karine Pala, il faut qu'on se le dise, c'est la toute première fois na mona que komo na et komo tanga manakati ya bêtise. La toute première fois depuis que nous connaissons cette dame. Que comme on est ekoti na kati ya bêtise. Pourquoi ekoti na kati ya bêtise? Entre parenthèses, eza lokola yé à s'associer na batu ya bêtise, à accompagner bêtise. Alors, au départ, il faut bien définir Bamakambo Bino Bozo ya Kosala. Yaya, c'est votre vie. On va prendre Marie-Jeanne Bololé, qui était parmi les mannequins, il y a maman Olga Kabelo. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que maman ba yibi? Bazali mi yibi. Namoni na YouTube ebele bakomi ko benga bango ba mama Kingabwa. Une façon ya ko humilier bango. Une façon ya ko dénigrer bango. Une façon ya ko chosifier bango. Mais vous oubliez que oyo bino bozo ko sala wana, bozo sala ngona kombo ya Olga Kabelo. Olga comme on est allé mawete, mais elle bozo ko tia Olga Kabelo, vous mettez même sa société na kati ya ba bêtise oyo. Nini image nini bozo ko pesa na kati ya société oyo. Ça choque. Il y a certaines personnes, en voulant chercher à détruire les autres, vous oubliez que bozo ko bomana oyo bozo ko accompagner sans pour autant boye ba ke tozo ko boma. Yango balobaka Satana abomi ndoki abomi mutu na butu o asungaka ye na moi soki alamuki boye abandi lisusu ko regretter zoba boulogi ezala et comme ça mutu lokola ndenge mo boye. Alors nous devons faire très attention. Mes frères et sœurs, je vais vous laisser, on va écouter Marie-Jeanne Bololé avec mon confrère Yves Pan, parce que moi j'étais là, je ne pouvais pas faire quelque chose parce qu'il y avait déjà Yves Moutazala qui est déjà avec Marie-Jeanne Bololé, mais je vous promets déjà qu'aujourd'hui nous allons recevoir pour vous Barcelone, nous allons aussi Koyamela Bino Mimika Bongo Yepazali na version naye akoluka moyen apesa. Mais suivons d'abord Marie-Jeanne Bololé qui était parmi mannequin oyo. Il y a maman Olga, excusez, hein, j'arrange les micros parce que micro oyo il fait alaka bien bande konanga po bino boyo ka son TikTok biso to saka musala na biso. Les autres, lorsque vous insultez, nous là on avance, hein. On n'a pas de piles mais on fonctionne. Allez. Bonjour Ndeko Marie-Jeanne Bololé. Bonjour Yvonne. Très bien la star, Boni, santé na yo et puis famille Mobimba. Nous en direct Nabiso, on a super promo 243. Alors le dimanche, voilà. Les alliés par rapport à l'Isolo Oyo et Betamaki, lors il y a activité na bino na musée national na karaoké par rapport à Kabelo ya maman Nabiso Olga Kabelo. En fait, c'est qui nini bandeko bazako c'est la maté moi makasi to ka version originale pas na yomoko Marie-Jeanne Bololé la star. Ngai oloko ngana saki kana bande na expliquer bango et c'est to vaite ke mutaji ya bombi. Ne ba pesa bango bazena ngopeka wana. Ezaite ke ba bombi soki ndenge nini. Ngai ona saita nga Olga ebisinga na monya ka Marie-Jeanne. Olga biba kabe musemo na tenga bi o mebiso to zongsa bibi no bozongsi musuna mona te. Ngabi aseke batu ndenge ba defilaki. Lea na tuni bango bi o. Bisho bitenga Olga tapesingati. Olga ngabi Olga me yo pesa ki batu bakabelo. Abite na pesa bango ka ba defila me bosola kite. Bango ba ebika ke yo kabeli bango. Mwite ke sali biente. Esile na otebe pe ke zango lo mo ya dafte sila ki wana na ndenge bazoli zoki bakabelo ngo. Esili bango kutu ba regreta kaka oh. Me falo bana biso ke soki ba defila ka bazongza biso to ba itese ngese magana kutabia senga koza. Pereki kaya mutu bwena defile na ngoka na soli mamba mbongo te. Biso na ren papi oh. Nga kosa eloko wana te. Nga ebika ndenga yake apesi biso bango na esi na bi oh te pesa nga oyo apesi nga pe. Na iba iteke apesi nga pona defile pona zongisa ya ofeleka bona sali mutu pibiseka ya ofeleka ba pesi nga mbongo te eloko te na ke na sali yemba mona na banzi ko présenter biloko. Ai biso ko sito simba ki yango zaki na sepeli nde ba kabela nga na ola ksa kabelo na ngai to na sasi wana. Jango trekage donc eza na équipe moko boye ba Olga asololi na bango ozomona basali sikoyo basali eloko wana yango wana bapekisi pe Olga kokende ko démentir te eza
tricage. Ici, Tozoyana Bino Malembe, ce n'est pas Sarah Tola qui est sur le plateau, ce n'est pas Tadi qui est sur le plateau avec maman Marie-Jeanne Bololé. C'est plutôt mon confrère Yves Pan au téléphone avec maman Marie-Jeanne Bololé. Donc Marie-Jeanne pas nanda kunaye, Yves va nanda kunaye. Chaque mutuaza na et pas naye. Mais ezo bimana monoko, il y a maman Marie-Jeanne Bololé qui est une mère aujourd'hui. Et puis surtout fanda te to bando discuter sur ye to bando créer ba makam. Alors voilà. Maman Marie-Jeanne Bololé yemoko avec sa bouche. Vous devez comprendre quelque chose. Les émissions que nous faisons, mes frères et sœurs, c'est pas pour détruire c'est pas pour détruire une personne, c'est pas pour chercher non. C'est une façon que vous devez faire très attention. Le mal n'est pas loin de vous. Marie-Jeanne Bololé qui dit ezali tricage. Bayokanaki pour na koluka moyen ya ko salir bango. Voilà pourquoi on a même demandé à maman Olga de ne pas passer pour à démentir l'information. Depuis le samedi que cette affaire a commencé, le samedi s'il vous plaît, nous sommes aujourd'hui lundi. Aucune vidéo de la part de maman Olga. Aucune vidéo de la part de maman Karine Pala. Mais bande konabino, personnalité nabango, eza bafoué sur la place publique. Réputation nabango, ezali touché. Personne n'en parle. Batriqué bango na ndengenin. Imaginez-vous même, vous les femmes, les femmes ya média, ba femmes ya business, ba oh ya théâtre, ba oh ya cinéma, ba oh ba journaliste. Est-ce que nous allons fonctionner comme ça? Est-ce que pour bien faire les choses, il faut piéger les autres? Est-ce que pour bien vendre, il faut chercher à salir les images des autres? Est-ce que pour avoir le succès, Babilo Konayo, Etalema, Batouba, Landayo, il faut kaka chercher à créer buzz, spectacle, Moko Boyepo et Lukamoy, et Tcha Bande Konayo en cause. Ça fait trop mal. Quand une femme, Lokola Marie-Jeanne Bololé, a reconnaître que ezali tricage quand moko boye ba tricaki juste pour baluka ngana otike la bino boyo kapo na boyi posuka ka bo finga ata na sali boye bo finga ka on n'a pas le choix. To ba réputation ya batu ndezo kende biso to na bana biso to na ba semeki ba bo kilo to na mibali na biso ngana na mobali na nga ata na bali ngate na mobali na nga penza ozo comprendre mimi pa na mobali na ye ata na bali ete na procédé pour bala ye e bakata ndenge moko bijou la reine c'est une femme mariée marina na bandenge moko ana mobali na ye mokile yebi mais ce que babiloko bongo eza vraiment bien te ko bebisa réputation batu muto ayebi pete ko kasalo ko la batu toyiba ki ya solo ona okamwa bakombo ke comité ke bayibaki batu pe o bavanza mino na bango nyete balobi o esengi baloba bakomi esengi bakoma. Donc c'est déplorable. Réputation batu basomba angote. Réputation batu basomba angote. Miso Olga lelo lobi on soit un avion accueilli. Muto ozana tata msu ya okuta nepo afunda yete pona makambo asali a BBC réputation nanu ya batu. Ezalaka na mbano nango. La version originale bozongo ka epananga parce que ngande nazalaki présente wana. Au fait, depuis que Olga azaki na Kishasa biso na yeto zaki moba kotambola moba promotion to sa elewana. Voilà. Ndenge o biso to sola kinaye. Voilà. To kapa para moko komi na YouTube donc komi o artiste ba yibi biso to na ba miniature biso la reine mosa ba to ba Eric Bamba ba ki no na miniature na ba TikTok donc to bimi ba voleuse, bande de voleuses. Na ite so Maman Dingabwa. Naite soki Olga pensaki nini na eloko wana ke kobetela moto lisolo basali fete sengaki basala ya kosali réputation ya ba artiste donc on a regretté makasi. Donc ici même Marie-Jeanne Bololé a reconnaître que basali o il fallait basala. Basalir o il fallait basalure. Donc ba réussir kuna bango. Moi ça me fait trop mal, moi ça me choque. Yango na lobaki na première vidéo na salaki na analyse à liboso na salaki pour dire
Maman Olga, ozongi lisusu na actualité. Ozongi lisusu na actualité, il y a ba miniature, il y a YouTube. Vous êtes une maman que moi personnellement, na solo la kanayo, que je vous respecte, je vous considère. Mais maman la télé o ezaka mbeli ya mino mibale. Ekoki kotombola yo eko kwisa yo. Micro oyo tochela kabatu eko bomanga eko pesanga pe vie. Ozongi lisusu na actualité maman et puis actualité yango ozongeli yango na ndenge nini? Na ndenge nini parce que campagne o bazoko sala ezali pona ko détruire, pona ko nuire bande ko na ba comédienne été. Bazoko nuire na musala na yo maman Olga. Bazoko nuire na musala na yo or aujourd'hui ce qui bisonio soto yebio lelo Olga, c'est grâce à votre travail. C'est grâce à votre travail. Comment vous pouvez laisser une porte ouverte comme ça que Batouba Koti depuis samedi? Depuis samedi, je ne sais pas, peut-être après émission ou bien la émission Onde et Koti vidéo moi Koti dans à 6h. Mais depuis samedi, ni réaction. C'est votre société des alliés Batiango Angers maman. Ah. Non, loba. Et puis Sarah na lingi alobe la sijote. Na lingi nangaite, vraiment Sarah ça c'était un message yo golanda vidéo oyoka na lingi te olobe la sujet oyo. Parce que je sais non ko maîtriser yo na plateau te par rapport à ces sujets. Parce que nga naza victime. Il y a sujet oyo yoza victime, il y a sujet oyo ba master belé baba victime, il y a sujet oyo. Et nous là des fois ça nous fait mal de personnes que nous défendons le la ba maman. Batu obiso tozo ko tosa tozo ko pesa valeur mais batu mo boye bakola la ka bala muki boye bazali na facilité ya ko manquer musala ya Olga facilement comme ça bino bokanti bobo bozo nuire parce que nous savons tous même ba union so bazo koloba nous savons tous ezali clic oyo bazalaka mingi souvent na maman Belvi Kondi. C'est comme ça que ces gens là baluki moyen ya ko sala pona ko luka et comme lokola une façon ya ko bebi sa réputation. Il y a Belvi Kondi na famille Libota. Nous savons tozali bato mayele. C'est que moi je dis même à tabino nanda bozo ko analyser ngo bongo. Mais or et bakisi nini elongoli nini na ki Belvi elongoli nini na famille Libota et l'autre le contraire et quand ici mayele moko boye na mitu ya ba comédienne na ba comédienne que on peut pas collaborer avec cette avec ces gens-là parce que ceux qui te collaborent na bango souka ka nous serons exposés na ndenge mabe bozo boma musala mama bato sans le savoir na motema baba nketu ou bien ketu boanga banzambi nzambe zo lokumu vraiment boloba non mena bien na bisike zo mi bino si le lope Olga ayambinga pete donc na ebiti sokiza donc dès na ozo imaginer c'est que Olga azalaki le loko moko ya kosala asali yango siko ni ko yamba batu te donc na ebite pourquoi. Or Marie-Jeanne Bololé qui parle là azalaki parmi le mannequin ya maman Olga c'est qui partait même dans son hôtel. Mais aujourd'hui, les téléphones sont comme kilo pour répondre. À lobby très bien. Depuis lobby nazo benga Olga. Lobby wana ezalaki samedi. Les samedis oyo événement na bango et salemaki. Le vendredi il y a le vendredi au événement dans salemaki. Nde abanaki obenga maman Olga azo yamba été na téléphone. Yé moko mutu don azo loba. Le gens qui étaient avec vous, même à l'hôtel, bah accompagner bino, bah vidéo ezali, bah komi go bina, vraiment, gaï. C'est pas normal. Marie-Jeanne, kota la bien. Allo binin, batuna ye o ba solo laki. Po bango ba sambwa, ba pekisi mama Olga. Qui a qui ne go démentir information en até.
Ici, je ne peux pas confirmer que ma maman, Marie-Jeanne Bololé, a lobby ezali mambo solo. Parce que tu éviter qu'est-ce qui traverse la tête de maman Olga. Peut-être Anna Kanda, peut-être elle est déçue, peut-être. Mais gardez silence plus de 48 heures. Ce qui 24 heures depuis ma personnalité, il y a Ninga Nayo, Ezoko Beba, ezali malamote. Parce que pour la maman Olga, ngana télémaki. Pour la maman Olga, na sokola mai tongo, na ya koleka na télévision pour défendre cette maman. Pour le respect naïe. Parce que Azali maman, elle a des enfants, elle a un homme, elle mérite d'être respectée. Mais pourquoi pas maman ko la paix et pas Yabande Konayo? C'est votre travail qui est menacé. Nazo loba makambo oyo Vital Kamerhe abano loba na procès naïe. Je sais que ce qu'on cherche ici, ce n'est pas moi qu'on cherche. On cherche plutôt les chefs de l'État. Et les secrets d'État, je ne peux jamais kobimisa ngwao. Soyons trop diplomatiques et soyons souples. Surtout dans le business. Comme ya maman ebagata peda cité na kati, comme mimika bongo. Otangi comme ka mibale oyo olobia wa ba pesa ki bango sa pourtant ba sa bango zali pour la promotion. Alors comme ya ebagata na mimika bongo peda cité. Pona mimika bongo ngai mimika bongo princesse to bandaki to zakli to travailler na Olga. Biso to na problème parce que biso to biki to défiler biso kindara kuna na Béatrice place Olga azovanda. Très bien. Vous comprenez? Biso to yeba to défiler na biso na ba periki ya Olga ici to zongisi. Mais bango ba kite biso Olga sola na biso jusque là ku tuna to jota bambo na biso te. Nzambi wani. Jusque là, nano tozui bambongo na bisoté. Mais depuis que vous avez commencé Yosala Moussala Nabino, et combien de temps? Comment vous pouvez commencer Yakosala Moussala sans pour autant que vous payez? Parce que lorsque on vient demander votre service, on comprend votre importance na oyobino boko memanakati ya Moussala nanga. Vous acceptez de faire parce que c'était quoi? C'était quoi l'objectif? Le respect. Hein? Moi, depuis un certain moment, na salipe ba erreur oyo. Eza na bande komisusu pe na sunga avant ape sanga mbongo baza. Et qui n'a pas qu'à na bandengo et belé petit lelo na na zwa mbongo te. Moko komuneza la mami. Aza na Canada na Calgary. Ti lelo na zwa te na salela e boulot pe. Pourquoi? Parce que j'avais confiance et pas à maman Simplicine Dombele, j'avais confiance à maman Deborah Lubanda, j'avais confiance à maman Zozo. Pour ne dire que maman nanga bazawana, c'est une mère aussi qui est venue vers moi pour un service. Mais à la fin, et comment que agangelanga lokola mwana na ye pour la politesse nanga. Et depuis wana, j'avais regretté pour dire mais pourquoi des fois tokoma bazoba? Mais pour le service quand elle vient pour demander, quand elle venait pour demander le service, elle était une bonne personne pour moi. Yaya salelanga boy, yaya to salaboy. Na sala ba promotion, ya bilo konemi balé. On a senga écoute mbongo na ko senga te. So na tangi même ata montant awa et salabino soni na pasi. Mais na sala ngo parce que Azali Mouto na solo la kana na ye parce que Azali Mouto que moi personnellement je l'ai aidé na mambo belé. Mais à la fin tozo bimaka bazoba. Faut faire très attention avec Batwa Poto. Je le dis, il y a des personnes qui m'ont appelé hier, il y a une maman na bosoni kombo na ye, ayi yepsinga pe a benga maman Sarah Mingi Boazali moi c'est pasteur. En tout cas maman Bolimbisi nazo s'attaquer na binoté. Il y a des bonnes personnes na poto. Il y a des bonnes personnes oyo bazali na mité mamalamu na poto. Il y a des bonnes personnes, des personnes conscientes oyo bayebi ke wana mwana nanga, wana ndeko nanga, wana frère nanga, wana sœur nanga, azo respecter musala nanga, azo tia musala nanga en valeur. Même lorsque azo ya pona service, ako futa service na ndenge esengeli, même si toko solola na ndenge ya kindeko. Mais na liboso akotia na musala ya ndeko na ye wana parce que c'est ça sa vie. Ça c'est notre travail. En tout cas, je n'ai pas de problème avec vous, maman. Bozali, ba maman na biso, ba papa na biso, bo eda biso na mambo belé.
na makambo ebele tel que moi dans ce que je fais une partie et utaka libanda ya Afrique parce que nazali na ba maman oza que je peux pas citer kombo na ye awa elle ne me laisse jamais nuit et jour et c'est ma maman, je l'aime beaucoup. Ayebi peke na linga mingi. Pourquoi je viendrai ici pour s'attaquer à vous? Non. Mais c'est juste pour koyebisa bande kona biso o ba utaka poto baye na Kinshasa ebele ba monaka biso baye tozo vivre na Congo wa ndenge kaka na mokili mobimba des fois bato balobake au Congo bato ba vivate il y a que des animaux là-bas. Eh il y a des coins, il y a mokili pena balbageno Congo kuna to ebika ezala bitumba na bitumba banyama na banyama bato bazalaka kuna. Comprenez? Ouais, il y a un coin comme ça. C'est que moi je dis batu o batu mayele ba contredire ngaité. Mais bino mwe boyebi ke na biso a tozaka banyama na banyama te mais botala ka biso toi batu nous avons le son, nous avons les yeux, nous avons tozali na couleur moko tozali bandeko. Pourquoi des fois si le bon Dieu vous fait grâce de vous déplacer ya kolongo Afrique boke bamboko boza il faut que mona bandeko na bino o baza elo côté ou quand tu viens il faut que bango kaka fo ba fuka makaliboso na bino. Ce n'est pas bien mes frères et sœurs. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Ceux qui font ça bo changer botika. Bo changer botika et ngasi na zo décision avant la sala musala en tout cas vous devez me payer en premier. Soit au footinga ndambu le reste on a tu vas payer après. Parce que na babiloko oyo et créa toujours un problème parce que là et comme difficile peut-être de part et d'autre ces avocats sont saisis peut-être. Et il y a ceux qui disent que les écrits restent maloba et kendaka. Non, vous devez faire très attention. Contrat verbal et existaka. Le juriste va vous contredire ngaïté. Vous devez faire très attention. Mais aussi vous les artistes, choisissez ba millier moko ya bien. Bolongo na poto oh. Moi ça me fait trop mal. Mais moi non soutenaka maman nyonso o bakoya ko tiaye mosapi na bêtise. Et surtout ceux qui naïbi que vérité que makambo ezaya ya lokuta, je viendrai. To continuer pour nous lingana chité awa. Mais to koma na suka ka to comprendre le komoko. Vraiment, ils ont bien été, ils ont détruit à niveau zéro. Il y a qualifié
bato baresponsable bamikolo lokola biso boye basi bayibaka na bango me biso te boyoka jamais mpe botikala oyoka jamais ezaka tricage staff moko boye esalamaki en tout cas heureusement na bafemme sage mosusu oyo bapusanaki ata pembeni te mais olga nde moto ayaki vers bato vers bango kopesa bango baperike bango koyeba te to bamoni nga naye kozwa baperike bakamu oyo ozwa ndenge nini ngabi te olga abina azwa o me ye apesaki biso do basutuki ya kosutuka bakamu ekuti ya kokamwa donc moto oyo azwaka ayibaka eloko azwaka yango abombi me bango bazalaki nango kaka wana na batable ronde wana tozalaki nango donc eza pasi na babiloko ya bongo congolais aza moyini ya congolais alingi kaka place bazofinga moninga ya bakisa me ayebi ke moto wana aza na incapacité ya biba me congolais azwa bakisi kaka moto wana latisi ye akomisi ye moyibi c'est déplorable ozalaki moko ya ba mannequin ya maman Olga. Mais ici je veux vous dire un truc. Vous savez, lorsque j'écoute babiloko yo nazo yo kango omonango, moi ça me choque. On ne peut pas commencer pendant Fandi Bouyeto discuter pour des choses banales comme ça. Mais pourquoi nous allons discuter sur ça, tout ça, lango ba analyse pour communauté lingi bêtise oyo selon communauté yango ne muto ezoko faire avancer bandeko o bazoko sala makambo oyo. L'objectif ici, nous avons compris tous, Moutunions sont même un aveugle à comprendre. L'objectif était de saluer la famille Libota. L'objectif était de saluer Bandeko aux personnalités Nabango et Beba Marie-Jeanne à l'Obiangongate. La Bible nous dit, soyez prudents, lokola nyoka, lokola serpent. Prudence, il y a serpent. Vous tous là, vous connaissez image ya serpent na Bible ezalaganine ezali mabe ezali satana. Soyez prudents comme le serpent. C'est la Bible qui nous dit. C'est la parole de Dieu. C'est-à-dire diable est ce que zaka distrait même à il y a 2 secondes. Donc à côté à fongoli pe horizon mon boaki. C'est comme ça que il y a des personnes qui peuvent facilement venir comme ça avec le mensonge. Le coup la bazar déjà na vené wana lokuta bakoya ba bois qui venait et bani pe kokota tie pas bato. Regardez combien de lives qui se font maintenant pour nous insulter ba maman oyo. Ba maman qui ngabwa. Ba miyibi, mais ce sont des comédiennes, ce sont des vedettes, ceux qui avaient accepté d'accompagner Bandeko na bango. Et c'était quoi l'objectif ya maman Olga na événement wana? C'était quoi l'objectif? C'était quoi l'objectif? Et en faisant ça, la gloire est gozonga de panani. Nani sikoyo azali, nani azoko bénéficier nango sikoyo. Il faut savoir protéger le business ya bande komisusu, s'il vous plaît mes frères et sœurs. Même binope baye o batindela ki bino ba matière ndenge bozoko loba ke batindeli biso ba matière. Vous pouvez aussi voir pour dire que non, au moni bateau moyen to salir bango ezate parce que ezali na société ya moko na biso. Moyen to salir bango ezate to protéger même ata musala na ye. Aujourd'hui, image nini bino baye bozoko finga, bino baye bozoko sala ba émission, image nini bolatisi maman Olga. Bo pesiye image nini. Bo pesiye connotation nini. En voulant trop gagner, bah risque à perdre nyonso. Yango prudence et luta et kenge. Soyez prudents mes frères et sœurs. Soyez prudents. Bon font la porte chez n'importe qui. La bouche qui parle beaucoup. Ezanga kobeta libakute. Ezanga kobeta libakute. Mutu à cause de la nisho ni malilité. Mutu fazala soit aza malili soit aza moto. Mais ceux qui mutu ozali sans position ezali mabe makasi maman. Aujourd'hui maman Marie-Jeanne lorsque ozo koloba oyebite bokozwela Olga wapi ceux qui accueilli ceux qui a saliboé maman moi ça me choque. Ezo sanga passe. Mais ba maman soyez prudente. Ba comédiens oh, ils ont droit ya koza la respecter. Bazali na ba réputation à protéger bato oh. Ba réputation na bango eleki nyonso eleki mbongo. Et puis
À la fin, ils ont reçu aucun franc, même 1 euro. Mais ils ont allé là-bas, presque soirée Mobimba, ils étaient là-bas pour accompagner leur sœur. Est-ce que lobby, bakoza sur courage au Kende? Est-ce que lobby, maman Olga akoya batmisuso pe bake balingiye basali yango? Pourquoi beaucoup qui kota la même ata mosala ya maman oyote? En tout cas, moi t'as dit ngalapa ezalaki une façon ya ko sala analyse oyo ensemble nabino na oti kabino mais na lancer message lisusu encore une fois na famille Libota, soyez prudents. Famille Libota en tout cas soyez prudents. Même bazalaka pembeni ya maman Bellevie, soyez prudents comme bon meka ko étudier nani oyo akoki ko embrasser maman Bellevie nani akoki ko embrasser était ezali important. Moi lorsque j'ai compris cette histoire, Erna Landi Marie-Jeanne, la nuit j'ai prié, je pleurais. Ces gens ici, pour atteindre Bellevie, ezali tellement difficile. Bakoluka batu oyo bazalaka na Bellevie. Bakoluka batu oyo bazalana Ursule Pechanga. Bakoluka batu oyo bazalaka na Dinana. Bakoluka batu oyo bazalaka. Donc, c'est-à-dire proche na bango. Pour baluka moye accès, il faut faire très attention. C'est pas tout le monde qui vient vous montrer les dons de balinga abino. Ouais, je sais pas. Bota la fléau modo uto leka awa, comment on insulte cette maman Bellevie. Je n'ai pas voulu lire Kokota parce que Ezaki bêtise. Ils avaient encore un plan B. Maman Marie-Jeanne a prouvé en quoi. Est-ce que c'est ça le résultat? Et défi au nazo lancé en quoi pas binonion so baebo landanga. S'il y a une personne au ayebike nga tadi na fana na plateau ana fingi mutu atinde langa lien ya émission na numéro oza na si on a 2 heures. Vous devez faire très attention. Bellevie, que le bon Dieu te protège. Que le bon Dieu te protège. Je sais que ça sera difficile et impossible pour Balongayo. Yango Nzambe azo ko surprendre batu chaque jour. Bakangela ki ona ndenga kati mais ba yebite na kati kuna nini Nzambe azo sala nayo. Famille Libota Bokota, la distraction. Un grand merci na maman Ursule Pechanga, un grand merci na maman maman Moseka, maman Top Wato, une femme digne. Sarah, maman Top Wato Azo Lukayo. Un grand merci aussi na maman Dinana, Sarah Masiala. Bandeko nyonso o bazo ko sala musala na bango bien, ba comédien nyonso o bazo sala musala bien, ceux qui ne sont pas derrière le bêtise, Nzambe azala nabino. Si vous avez besoin de promotion, appelez-nous. Nous allons faire la promotion. Il y a un film Nabino, un produit Nabino. Ndengetolasa qui message awa lobby et Kalelo. Merci beaucoup, ingénieur Josué Tokutani Mbalasima. Merci.